message na kotinda ya liboso na son excellence Gentili Ngobila Mbaka gouvernement soki biso tozwi chance oyo c'est à partir ya kini bopeto omoni po mbote bandeko balandi Congo Suisse Télévision lelo tomemi bino na wenze ya Kalembelembe a na kati ya commune ya Lingwala bokomona ndenge nini bazali kobongisa ndenge nini bazali koaménager wenze oyo pona ko accueillir bandeko na biso ya wenze ya grand marché ya Kinshasa oyo tobengi Zando. Pona la petite histoire est que wenze ya Gombe eza ya kokanga depuis que ba confiné la commune de la Gombe pour cause de Covid-19. Mais sikoyo awa na wenze oyo eza parmi ba wenze ya Kinshasa ba ko accueillir bandeko mususu. Donc wenze oyo ezalaki na capacité ya 120 personnes ou tout au plus ba koki kokoma 150 à 120. Mais na ba travaux oyo bazali kosala ezali pour accueillir 2 milliers de personnes. Nous allons prendre les impressions ya administrateur ya marché, les impressions ya bandeko bazali kosala msala pe ba impression ya ba vendeur, savoir dans quel climat cela est en train de se faire et que peut-on espérer à l'avenir na wenze oyo eza kozwa sa plus belle robe comme on peut le dire. Maintenant nous allons entrer à l'intérieur et suivre un peu ce qui est en train de se passer. Bonjour journaliste. Tomoni yo na kati ya chantier awa na marché ya Kalembelembe tokokoyeba soko za nani? Ngai kombo na Ngoto Donatien. Nazali administrateur adjoint ya marché oyo. Siko tokokoyeba ba disposition nini awa bozwi na kati ya marché pona ko accueillir bandeko oyo bauti na grand marché Zando? Bandeko nyonso bauti na grand marché toyambi bango. Biso moko nano ba ancien ba vendeur na biso akala. Tobombi bango sur l'avenue Kabambari na sima ya marché. Dès que ba réhabilité et sili tozwa bango tozongisi bango na kati ya Zando. Plus bato bakita bautaki Zando monene bayaki awa. Net pavillon to vandi eza pona bato ya bijoux. Tokoyeba marché ya Kalembelembe eza na capacité ya combien de vendeurs? Ndenge pe bo modifier boye et qu'on accueillir combien de vendeurs? Ils ont même 5000 personnes. Pour Nazando Kuna et Bandaki, ils ont plus de 20 000 vendeurs de Bazara Kuna. Ce qui n'est pas awa baye 10 000 bakokoka. 10 000 c'est trop. Pour ne pas être trop égoïste. Au moins un système, il y a gouverneur à Sali, à Tini Batu, Moussous na Kabinda, Moussous na Itaka, Tokokoka. Sikoyo. Bato ya mingi za biso Kalembelembe. Mutuna mususu à part ndenge babakisi ba mesa, ba étalage et tout ça, ba endroit sanitaire, hein, ba toilette et tout ça, disposition ni bozu ponango. Pour la toilette historique ya muke ya toilette ezali depuis mutu oya liboso à ce soulager c'était en 1947 jusqu'à ce jour ça fait 74 ans d'existence. Et bano bakire toilette wana ba comité na chiffon. Quand je dis chiffon ça veut dire na filtre ya udali ya wese ba comité na suka na hauteur moko à 6 mètres. OK. Appel nini okoko sala na bakonzi oyo ba financer ba travaux oyo par rapport ya makambo. Message na kotinda ya liboso na son excellence Gentili Ngobila Mbaka gouverneur de la ville de Kinshasa na ba service nyonso zeko secondaire soki biso tozwi chance oyo c'est à partir ya kini bopeto omoni po wenze oyo ezaki presque perdu. Nous étions des enclavés mais sikoyo ba désenclaver biso ba faire voir biso na face ya ba habitants parmi les 126 marchés en ville de Kinshasa. OK, to sepeli mingi to appuyer gouvernement provincial, tu as appuyé commune. Quand je dis commune, Bourgoumès, c'est la commune à Lingwala, la Missaba, ainsi de suite, c'est plus ma partenaire, ma service traitant, ma service non, c'est pour les soins. Pour la mission à Lingwala, tu sais, tu bois qui flaire, son excellence, gouverneur de la ville. Tobaki fleur na maman bourgmestre na joinaye na musalo bazo salisawa. D'ici quelques semaines toyamba et vous a réouvertir le marché. Problème est très makasi
badale toilette po tobukaki nyonso badale so basali dale po tokoyamba bato ebele à condition que toilette mpe ezala kitoko mais toala matériaux nyonso ya concernant pour la toilette. À propos question mosusu mpe ezali mpona baembouteillage commune ya Lingwala eza commune oyo eza mpe réputée na baembouteillage ebele na kalembelembe awa na Wileri sikoyo ndenge bato bakokoma ebele awa appel eza mpona bakonzi ya la police oyo barégulaka circulation na Kinshasa. Rond-point Wileri oyo ezoyamba soko bimi libanda koyoka bakobenga meme Matadi Kibala à partir ya awa ozozwa mutuka oketi Matadi Kibala eloko tokosenga sécurité ezala makasi po esika mituka ebele yaka bato mpe ebele bayaka na bosani te omoni bato azano ndenge baye miyibi na bango mpe balandi bango bascro na bango mpe balandi bango. Alors ngawa na marché toza na service en air de MIAP plus la police de proximité ok oyo kozala na kati ya marché awa omoni lobi siko par rapport à baembouteillage aux alentours awa bakonzi ya la police bazwi déjà badisposition ou bien il faut lisusu tosala mwa appel mpa na bango mpo baya koréguler na occasion wana tosali appel la police ya circulation routière comme toza déjà na capitaine awa na sociate na sociate lokole awa je crois bien akozala mesure ya korégulariser circulation ya mituka plus ya bato. Merci beaucoup papa. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Tomoni na kati ya wenze ya kalembelembe a tokokoyeba soko za nani? Naza vendeuse na kati ya marché na biso awa. Nateka vivre frais. Depuis mbula nini? Nga na koti na wenzo depuis 2001. Na wenzo. Donc toloba osali 19 ans awa. Oui. Sikoyo ndenge bazosala msala oyo est-ce que ezaloko moko déjà esalama to eza première fois na kati ya wenze awa? Tokoloba eza première fois ya boye ya misala makasi boye. Poitura liboso ezaki juste ko changer ba mesa la député na biso nani Emile Ngoye akotaki nda salaki mo ba misala moko changer ba mesa mais misala makasi boye ba liboso. Ba mesa changer kezaki payant ou bien na compte action na ye? Na compte action propagande tokoloba ba période wana. Sentiment nini oza nango mpona baaménagement ya wenze tomoni babongisi bien bazokanga baplace nyonso ya mai ya mbula ekotaka et tout ça sentiment nini oza nango ya koexplike kuta eza te bao bayebi nde na banda baperiode moko koleka na bachaîne mosusu bayebi nde tobanda kolela mais sikoyo te eza mpenza ya koloba kuta eza mingi te tosololi na bakonzi ya marché balobi awa bokoki accueillir plus de 5000 personnes. Mais toyebi que avant bandeko mususu pe bazalaki na bandeko bazouta zando est-ce que vraiment bokokoka selon yo? Kokoka na nombre ba place tokoki kokoka. Na biso na bango biso déjà nde tozalaki tozana biso mingi pété. So tali bien na ndimité que tolekaki ata 120 na ndimité. Bon so tozwi na nombre bazoya atokokoka. Nde babuki boto monke wenza biso za munene. Ya vraiment munene. Et quand on a 5 à 6 000 personnes, des tozo monela, des baotonga. Les gens ont pensé et le moins grave. Une autre chose est que bateau ba utiliser nonenge bazoya boy. Eza pena miyibi na bango ba yiba kana sima ba vivre kaka nango balobi bango pe bakoya. Appel nini boko sala na la police pour na ba sécuriser marché o. To yambaki déjà commandant ya biso ya province ya et ya nani ya Lukunga, pas province bon. Ya nani na biso Lukunga azalaki awa alobaki déjà ye moko ozwa ba disposition nyonso oya miyibi wana ba ya biso mesa biso miyibi te bashekele biso tozalaka ba miyibi te au contraire bango nde babane ko garder kutu ba maison na biso toyebi na biso mama na kotia telefone na nga na bimia na komi ko po Wileri na baluki toyebi na biso mama miyibi te po bana biso na bayiba te so bango bayiba bayene na espoir ko yiba wala nde ba omona nde bango ezala po na ndimi te ke bana biso bazalaka wa bakotikela bango to basala ba mama mabe na tout na eloko wana na ndimi te ke ekoleka te miyibi na ba ke ba commune mususu mais biso pe na Lingwala na marché na biso kalembelembe na ndimi te ke tozala difficulté eloko wana. En parlant de miyibi, il y a un peu un point négatif, mais un autre point positif, Monique Barobaxi, la bino ba client est belé. Ba client yandeni ya miyibi. Client au baroya ressemble ba client est normal. Oui, ba client baroya.
eza mpe kofungwama ya wenze na biso mpe mbala moko mpo tozalaki vraiment enfermé toyaka bilongi moko wana so otuni koko na biso atikela nga mesa noko nani bilo mwa ndenge wana tozalaki vraiment enfermé so nayebi so recette na biso ya marché oyo recette ya batike ondima te nayebi te nakopesa nani wana te me nga nasalaki ata 2 fois si nasala na lokota mbongo ya tike so nayebi so monte bandaki kobima ondima te na miso ezaka transport kaka obeti pampa ozongi okomi ata cité verte ozongi aller retour kaka ozwi mwa idée me nde bazoya nayebi ke bozalelo mwa monene so mpe bato bakoti ebele baarticle mpe eza ebele tokose retrouve bozobanga embouteillage te ya kote ni ya mesa te towana baroulage bazali towana basécurité bazali nyonso en tout cas service nyonso ezali. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Tomoni ona wenza tokokoyeba soko oza nani? Bon, on a un commerçant na tekaka. Depuis mbula nini? Na umeli awa, na umeli vraiment makasi. Kocha 10 ans. Oui, le gros les 10 ans, pas 14 ans. OK. Sentiment ni noza nango pona ndenge bazo aménager wenze na bino anu. Bon, on a dans sengo makasi, nde balobaka mawa yaki liboso, to bana mona ngolo ba vantine bande ko buka, bazo panza, mais ce qu'on a mis ncho pena, to pesi ba konzi, merci na o bazo sala vraiment. Babandi kotonga wenze to koma batebele donc bino bozo mona misala nde to salama. En tout cas merci vraiment la ba konzi absolument likolo. Avantage nini ezo représenté par rapport à ba chiffre d'affaires na bino ndenge boté kaka. Bon, avantage c'est que babi batebele ba kozala awa ebele batu wana pe ko benda batu ebele biso pe to koteka alors ba avantage na biso wana. Mais na wenze na bino a bozaka na problème ya toilette ndenge bazo aménager awa toyoki ke il faut pe basa la toilette mais eza vraiment sûr te appel nini okosa pona ba konzi. Bon, côté toilette na mode ya misale do salama bokoki koleka kuna mo ya misale salama donc nous mona ba toilette zobetama nde toilette pe do salama kuna donc misale no so pene do salama ndeti ngana zaka na winza na mona pena o nazo loba o nazo mona donc kuna pena misale do salama pena makasi pona bat bayebi wenza kalembelembe te ko expliquer bango nini pona ba difficulté o bozaka nango mais siko ezate po bayebi vraiment tende bubanda ko vivre. Bon o bat bayebi yango pona bato bayebi yango te na sengi bango baya muta douter. En tout cas vraiment boya to na posa na bino to tonde belé et sika bato bazé belé sika nzamba lekaka yango wana donc on a roloba yango wana. Merci papa. Bonjour papa. Oui, bonjour. Tout le monde na kati chantier ya wenza kalembelembe to ko ba soza nani? Nazali maître charpentier. D'accord papa. To ko ba durée ya ba travaux oyo nini parce que bandeko ba uti na zando il faut ba ya artiste ko bazozela. Mais bazozela musala bientôt todo 6 biso na si yo moko tamboli omoni place to komi batolo to so beta to 6 sango lelo après bakotia ba caméra d'ici jeudi si samedi cause à la déjà inauguration. Ba caméra sécurité. Il y a sécurité partout. Pona nini disposition na parce que na ba marché belé to mona ki ezala kité mais disposition ya ba caméra sécurité. Mais eza disposition et c'est pas le premier citoyen de la ville gouverneur Gentini Ngobila Mbaka alobi donc marché kalembelembe oyo photo sala ngo za marché moderne. Donc ça to comprendre bien wenze oyo eza comme exemple ya modernisation ba wenze nyoso. Oui, c'est ça. D'accord, mais problème mususu balobi bande kwa zano ne bazoya na ba miyibi na bango ba yibaka na zando bango pe ba obi bazoya ba koma pe ko yiba awa. Donc disposition à la caméra et qui empêcher bango basala musala. Ah moïbe okota non deni parce que tu as 3 portes, caméras à partout. Ils ont contrôlé tout le monde. La police a la première porte, a la deuxième porte, a la troisième porte. À part la police, tu as la agent na biso sécurité au barota. Ah moïbe okota ndeni. Moïbe azate. Ba maman zandu ba ozala bien, ba osepela ba ozala l'aise. Donc ceux qui t'ont dit mi musala ndenge zo sala mana ndenge bozo sala ba disposition sécuritaire ba miyibi vraiment ba ko chômer. Ba chômer makasi. Alors na zandu da ba bengana bango ape ba na sika okota te. Bon, étant que congolais yo moko ba impression na yo ezani ni pona ba travaux o ezo salama. Sentiment na yo ezani. Sentiment na ngeza que l'état congolais pena azui charge ya makambu na ye. Donc atie ba moyen na jeu ti o mona musala zo ke na vitesse boy. Sentiment na nga pena yango wana. En termes d'emploi, est-ce que tu as que wenze oyo et pesipe batu mususu ya sika musala? Oui, et pesipe batu mususu ya sika musala. Précisément bana lingwala bazaya ko sepela bana wenze to ebaki misusu bazaki ba chege mais ba komi pena ba responsable, ba komi ba salarié. D'accord.
Merci papa. Ouais, merci. Bonjour papa. Oui, bonjour, monsieur. Okoye basoko zanani ana kata wenze. Bon, za membre équipe technique et utilisant pour nous ça musala. D'accord. Normalement ndenge bozo sala ba travaux oyo. Eza capacité nini pona ko accueillir bandeko bazo utazana. Bon, en tout cas, la capacité mon maximum ya koyamba bandeko penda utina zana. En tout cas, une grande partie, pour ne pas dire tout le monde, mais une grande partie. Ndenge to uto solo wana bandeko mususu basalaka a depuis ba année balobi ba vendeur ya wenze oyo bakomaka décenté. Mais na ndenge basali ba travaux awa ata 5000 personnes bakoki okoka. Yo lobi nini étant que technicien. En tout cas, c'est possible, voire même au-delà de 5000. Parce qu'à chaque fois, bah, il y a des oya, bah, tu vas proposer et puis bah, place ça vraiment déjà archi comme na bateau. Donc plus de 5000 barozal. Puis dans les conditions où ils ont bien la modernité. Yangwan. Mais comme ça soit autre le ba awa bozaka na problème amiyibité, sécurité zaka bien, bo mesana bien, mais biso to moni eza po bozaki mukie a na katsa wenza kalembelembe. A ndeng bozoko ma 5000. Est-ce que désordre koyate? Bon, bah, dispositif sécuritaire est allé. Entre autres, caméras, ils ont à tous les entrées. Donc, on a 3 entrées principales. Donc, l'unique 3 entrées à marché. Yangwana. Entrée principale, les 2 entrées, il y a Rompo Wileri, na Moussous, il y a Kabambare, Awa, na Oya Kalembelembe. Tout est là, dans le dispositif sécuritaire. Donc, la caméra est allée. Tout ça, il y a Nani Kotaki. Nana bimaki nana akota ki suspect nana bimaki donc c'est facile de repérer surtout ba miyiba mike de bazangi musala ba chômer ba changer misala déjà pour na wenze ba sone sikate. Bon, Congolais azara vraiment muto atembe mingi toyebi awa tozaki na ba caméra ba cha ebele na nzela batu balobi ba caméra wana esalaka te. Mais batu pe bakoko craindre baloba ba caméra bocha awa eza échantillon okoko loba nini pona batu wana atembe. Bon, bata tembe buka mona buka kwikila ba ya ba sa preuve ya vol à terre muké ba moi ndeto za wana tamuké. Donc il y a vraiment un service à sécurité ça plongé na kati loko wana ezo landela 24 heures sur 24 heures. Et puis les marchés ils ont la porte. Le quoi va marcher musute biso ils ont la porte d'entrée. Ils allaient puis la porte de sortie ils allaient. Donc vraiment toujours surveiller entrée et sortie. Tout la vie privée va tout peut tout la vie privée va tout. Sauf que en cas de dérapage, tu as la facilité à repérer yo. Donc nanomi bimé na marché te toujours ba disposition ya ko empêcher yo obima soit toi appréhender loko oyo au sali. Donc c'est facile de repérer bazala na assurance ou nzena bango au gouverneur de la ville Gentili Ngobilambaka à soutenir pour nous pesa exemple ba marché municipaux mususu etikali ba emboîter les pas na musala oyo bande kwa lingwala basali. Question mususu ya suka eza que heure ya ouverture awa eza heure nini pe ya fermeture, est-ce que basala 24 heures sur 24 et en plus ceux qui bokanga tardivement est-ce que ba condition ezali pona ba lumière na butu ko éclairer ba vendeur. Bon, la question là est mingi posée na administration biso za na technique makambo penza to za mieux placé pour répondre nango sauf que tu yebi ba marché na biso envisageant ngote na ba travaux. Bon na ba travaux tozo ça de sorte que même ici il y a l'obscurité mutu a continuer koteka parce qu'il y a des lumières, il y a des ampoules, il y a kitoko, il y a bien ba LED wana penza mais na ba pavillon nyoso na tous les pavillons. Donc lumière et kozala bon. Oyebi que lumière ezalaka na butu molile ezalaka na butu te. Donc tie ngo na compte que pona na butu lumière ezala bato batala. Mais kokoma na butu koteka tina butu ça va dépendre de l'administration propre et à marché. Nous sommes que des techniciens. Merci beaucoup. Ok, merci. Après de longs moments dans les oubliettes, le marché mythique de Kalembelembe, dans la commune de Lingwala, monte d'un cran sur le plan économique. L'économie de la ville-province de Kinshasa a bien entendu été asphyxiée depuis la fermeture du grand marché de Kinshasa et le confinement de la commune de Gombe. Le réaménagement du marché Kalembelembe va suppléer le grand marché de Kinshasa en ce qu'il accueillera une grande partie de ses vendeurs, soit 30%. C'est donc un ouf de soulagement pour le cadre économique du gouvernorat provincial de Kinshasa. Ces travaux de réaménagement sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial de Kinshasa. Les mises en place s'anticipent déjà. Plusieurs vendeurs font de réservations et projections. Cependant, une frange de vendeurs s'insurge contre l'opposition. Ces vendeurs réclament la réouverture immédiate du grand marché.
Ils promettent de manifester contre le gouverneur de la ville de Kinshasa au cours de cette semaine. Deux voix se lèvent pour exiger un arrangement net de la situation socio-économique de Kinshasa qui se heurte à la pandémie de Covid-19. L'on réclame de mesures idoines pour empêcher une partie ou une autre d'être lésée.